Mandat oyoyo toko voter Félix Tshilombo Tshisekedi seni asala kutu RRT. Donc seni asala kutu RRT. Le président qui est vraiment au plus proche de la population. Au senti que la population batali balobité. Non, le rôle descente mokonzambo kasalaki na mbandaka. Donc tant on a tali automatiquement na oki balamoro nzoto malili. Na moni le rôle Jésus ndenga kitaki na kati na Jérusalem. Na kumisi nzambe na lobi non. Et puis c'est difficile na mboko yo to soit président ou population mais tala accueil chaleureux. Président tolobaki maramba unité nationale, maramba ba tribalisme to linyango. Oui, bonjour, bonsoir na balande na biso bandeko nyonso bazili bakupo na kolanda biso na tongo ya lelo to na poko ya lelo, ça dépend heure beaucoup kolanda biso na chaîne na biso ya Musakoli Shako TV, la chaîne non alignée. En tout cas, journal lelo to zongi pona kokutana na pasteur Abiru na Bandal. Nous avons associé à développer na ye moi ma nyonso wali koleka na mboka na biso par rapport à la carte ndenge bandeke belé bazu ba carte balobi bilongezo mona na te. Bonjour de quoi. Voilà, bonjour na yo papa Eli et puis mbote aussi na baimbo kabazota la biso partout dans le monde. Si kete kimia na Nzambe ekota na kati na mabota na bino et René Abiri ndetolobara toujours il y a des politiciens et il y a aussi des hommes d'État. Et alors René Abiri étant qu'un homme d'État, c'est-à-dire qu'un Congolais vraiment d'origine, ou vraiment na lobara moi mingi, donc batubele baebinga René Abiri serviteur de Dieu, mais o wapi alala kate butu moi pona kolela tope ko sambela nzambe pona na tinete population congolaise de partout dans le monde bazala na kimia partout surtout bisika bazali. Et alors René Abiri azali et puis n'a encouragé massivement na ba congolais il y a partout. Donc bosala effort boye bakozwa ba carte de lecteur na bino po ete kala mingi te tozo kende na maponami. Oui, moi namboka tozo kende na maponami. Je suis déjà carte na yo. Oui, nga déjà nazwa une carte de lecteur na ngai. Elongi monani bien. Bon, elongi ebimi à noir et blanc. C'est qu'il nous faut comprendre. Elongi ebimi à noir et blanc et alors ma question à batebele zali komi tuna. Pourquoi lors il y a capture, il y a photo Olé ebima en couleur et zobima noir et blanc. Et alors, batebele bomi tuna ba question à l'époque il y a l'ex-président Joseph Kabila, ba photo to sali ba élection 2 fois, donc na 2 fois ba carte de lecteur to zui ba photo ebima qui en couleur. Et alors, qu'est-ce qui fait que na époque où le président Félix Tshilombo Tshisekedi tozwa ba carte de lecteur oyo ezali en noir et blanc. Et alors, batebele bazali ko se poser ba question et puis batebele faut ba simba ete na tango ya kala na 2 fois auto zaki ba carte de lecteur ba ko zwa biso ba couleur des yeux. Mais oyo on comprendre que bazozwa na ba couleur des yeux bazo latisa bato biloko mo ne longi loko la lunette. Pour na kozwa même na ba couleur des yeux à mutu pour na ko identifier alors processus oyo seni ezui ezali processus moko oyo ezali komema biso en même temps na identification de la manière à ce que tout Congolais azwa carte d'identité, c'est-à-dire que pièce d'identité na et Congolais aiba na ko bénéficier na oyo ezali ba avantage et ko courir derrière ye ya kozala Congolais. Donc c'est un peu ça. Oui, merci mon amboko lobi ba couleur pe ya yeux na miso na biso ezo manango bien mais bilongi ezo mona na te siko couleur anga miso ekotika la kana ni na mémoire ya ba machine na bino tondeni. Bon, soko talibé il y a les empreintes et le photo ezo bima en noir et blanc. Et alors déjà à partir à ba prendre soko tali na carte le rôle ndeti na carte o yanga awawa soko tali au mona batie code moroboui awa nini ya kier il y a le code kier c'est-à-dire que na kati le code kier oyo soki na komi quelque part même si photo ekozala ebime longi na ngai te
mais une fois que nazui ba nini o ya ba code QRO de sokaka na tsango boye na machine tata automatiquement identité oyo ezobima wana na kati ezali ya ngai eyolakisa appartenance na ngai donc eza problème moko te mpona koloba ke noir et blanc ebimisi elongi ebimisi elongi te c'est pas ça la raison mais oyo ezali important et que mutu azala enrôlé et puis akoleka na maponami. Oui, merci bana mboka ba nyonso ba mitungisaki mpona ba photo na bino ezobima noir et blanc pe bilongo ezomona na bien te bozwi mwa explication pa ndeko na biso René Abiru pasteur po oyo kobima en couleur ezali nde ba identité oyo kobima en couleur ezali nde vraiment ba identité nationale et alors oyo ezali ba carte tozwi justement pour emema biso kaka na maponami donc après maponami donc c'est à dire que na nzela ya carte oyo c'est à dire que moto oyo akozala na droit ya kozwa carte de nationalité congolaise azali moto azali na carte oyo c'est à dire que so oza na yango te puisque belé bazo ignorer yango bazo saboter bazo mona ke lokola ndeti musala ezosalema te or pendant que les autres sont en train de discuter les autres aussi sont en train de travailler c'est ça. C'est ba carte nde to mona ka bato cyber basala ka ba photocopie ya ba carte mususu neti ya kalawana moya bango ko sala ba carte oyo ezala te mais oh, même ba carte oyo tozwa ki ya ba mikoleleki ezalaki pe aussi même piraté ozolanda même na ba cyber okomona muta bungisa carte de lecteur akokende na cyber apesi moyennant quelque chose ba tripoter les cartes donc déjà avec cette carte une fois ceux qui kaka ba scanner avec le scannage na biso ba informaticien ba toto yebi moi makambango ndenge ezalaka c'est-à-dire que non ndeti nga donc copie ekufi nango te ndeti ngai copie ezaka te ndeti ngai René Abiri informaticien makasi ndenge na niveau nga na yebele l'informatique donc pona donc na musali na nzambe mais nakoki kosala yango te mais na ba capacité nzamba pesanga pona na imprimer ba carte de lecteur ata pona 6 millions de personnes na ko imprimer on a ndenge nanga na leka na formation senité seni pe yebinga pete mais ba okama sono bina bimisa et puis na ba bilongi abatu je suis capable aussi de le faire mettons que musali na nzambe tokoki courir na ba bêtise wana te mais c'est à dire que tout est possible tout est capable c'est à dire que mutakoki ko sala na yango mais moto akosala yango se kazaka mutema mabe et puis faut koyeba que l'état ezali tango yo zozwa ba carte oyo puisque ba carte oyo zozwa makaka na seni soki yo ozali mutu ya seni te yo ozali agent ya électoral te yo bandi ko imprimer ba carte na ndenge no na ndenga famille l'état ekoyeba ko choma bo et alors tout congolais to respecter ou ezali mibeko ya mboka moto azali likolo ya mibeko azali te voilà. Oui, ça va, merci. Est-ce que lundi moi tourne au Mokonzamboka Utimbandaka Kena Kasai auto fêté na bateau bande konabiso baza bujimai? Oui, Nathalie vraiment parcours ya chef de l'État et na sepeli na yango makasi puisque président Nabiso tozalaki na tozalaki na vraiment pendant 18 ans Joseph Kabila donc tozalaki na ye et ayebaki vraiment kotambola na ba province ebelete puis ba bisika mususu akoma kité au mona même ba ministre pour le chef de l'État sali ezali il faut la musa même ba ministre o comprendre même ministre ya mine a traiter marambu ya mine mais ye moko nanu akotata na carrière te nanu akomata na Bukavu te nanu akomata na Mbujima nanu akomata na Maya Makelele te alanda carrière minière marambu ndenge le kaka dozo mona mutu aza ministre ya régie des eaux dayadi comme on dit maramba régie des eaux to directeur ya régie des eaux ayebi atate na selemba usogi maye bimaka sogi maye bimaka te akoma ata na bakisenso te akoma ta donc c'est-à-dire que chef de l'État vraiment félicitations pour nanga omoni mandat oyoyo toko voter Félix Tshilombo Tshisekedi seni asala kutu RRT donc seni asala kutu RRT le président qui est vraiment au plus proche de la population au senti que population batali balobi te non lokola descente Mokonzamboka salaki na mbandaka donc tango na tali yango automatiquement na yoki mbala moko nzoto malili na moni lokola Jésus ndenga kitaki na kati na Jérusalem
na kumisi nzambe na lobi non 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 et puis eza difficile na mboko oyo tozwa président oyo population elingi tala accueil chaleureux président tolobaki makambo ya unité nationale makambo ba tribalisme tolingi yango donc c'est-à-dire que chef de l'état donc yo yebi par rapport ya Congo mobimba ndeka tobande koloba unité nationale pas question de tribalisme président na biso yekutu azali na ye muluba mais omoni bandeko na ye ya Équateur bana na ye ya Équateur ba papa baleki ba yaya vraiment bayambaki ye et biso vraiment na ndenga Kinshasa topesi bino pe vraiment ba mbote ya trop donc bandeko bozalaka wana na babumba kuna madona bakati wana donc je sais que René Abiri pe soki nzamba sungi tokoya wana chef de l'état azali exemplaire c'est ça omona mutu mususu bakozala bache premier ministre ayebi ata kitokimo cité ayebi ato yayebi kaka ba carrière nini boy ayebi kaka nde batindaka mbongo ayebi kaka même makambo mususu ayebi yango te akoma jamais sur les champs. C'est comme ça nous avons besoin des hommes d'état lokola Félix Tshilombo Tshisekedi ye moko azokita sur le terrain azozwa ba rapport ba message nyon surtout oyo population ba requête et puis ce qui est différent ces années tant soki kaka population et salié demande ya eloko dans 48 heures l'exécution commence déjà donc yo moko moni déjà ba œuvre plus ya koloba kutu ezati donc ba œuvre na ba œuvre na kati ya Congo mobimba vraiment c'est ça. siko ndenge tokende na élection na mwana mboka Tshisekedi Tshilombo est-ce aza penza na poids oya koleka Moïse Katumbi te ah papa na ngai na ndenga mabete omoni na minute yo tozana bango mibale nde ba makati te bango mibale ko tiaka Félix Tshilombo Tshisekedi na Moïse Katumbi te Moïse Katumbi devant Félix Tshilombo Tshisekedi azali mwana azali bébé donc il vraiment il faut ma ba Moïse Katumbi akota makambo akota makambo kala c'est-à-dire quoi azala wana na gérance ya Lubumbashi wana kutu Lubumbashi ngo ezalaki nanu munene mande ava kutu bakata agéraki yango ndenge nini mais lelo yo po président ya solo omutu oyo akoki ko postuler taso ya candidat président ya solo par exemple yo zalaki gouverneur na province moko songolo upakala tango olongwe gouverneur il faut na sima na yo population sentir que moto oyo erayaki atikelaki biso makambo ya malamu. Est-ce qu'on peut compter 2 ou 3 choses oyo ndeko na biso asali kuna na niveau Lubumbashi apaka kokabelela batu bambongo me babiloko etali ko investir équipe ya munene na non papa nanga est-ce que Lubumbashi ba kolia mazembe Lubumbashi to kena mboka nyonso babanda kosala na ba chinois soki bakuti chinois alati baboti nani mwana mboka alati lipapi fe baboto la chinois baboti wana balati non wana na Kinshasa ozo to yunga na non papa nanga biso to ba congolais oyo tolingaka ko brutaliser ba payate ozolanda chinois mundele nani kingani azali mutu lokola ngana yo na ko déranger chinois te na tia chinois mal à l'aise pour lokola ngana na mboka nanga non biso ba congolais to vivara bongo te c'est-à-dire que chinois a à l'aise na ndenge na ye mais à respecter o ezali ba loi ya mboka na biso tango azali ko exploiter azali pe ko kotisa pe na caisse ya l'état boyeboy c'est comme ça que les choses marchent mais ko faire évoluer mboka ne la veut pas dire traiter les étrangers non je suis contre ba union surtout o ba ko mépriser to pe ko traiter mal les étrangers nous ne sommes pas sur ces sujets et c'est là aussi n'est pas notre débat du jour. Et alors le problème est que ndeko na biso Moïse Katumbi yé akoki kote le maté face à ba élection. Mbongo na ye oyo atikali na yango abomba yango asala ba orphelinat a aider ba veuve na ba vieillard apesa ba joueur à mazembe moi quelque chose motivation équipe la muka. Mais makambo oyo etali mboka wana Moïse Katumbi ameka kutu koyate po muta ko voter azana ete muta ko voter azate donc moi mbongo mukie Moïse Katumbi azana ngo atalela yango po soki pasa l'erreur l'élection ekolia ye po mikolo yo pe na Kinshasa wasoko zangi mbongo sege mawatro c'est-à-dire que à s'économiser ndeko Moïse Katumbi s'il vous plaît
kokota nokutu na risque ya GOT pour babiloko o Félix Tshilombo Tshisekedi asali vraiment papa na ngata yo moko asali loko babiloko Félix Tshilombo Tshisekedi asali tangi la biso to kali biso ana na sekanano merci beaucoup maman Anastela otala biso bambo théâtre Félix Tshilombo Tshisekedi eraye koma ya liboso abandi na yango d'abord ezali éducation pour les enfants gratuité scolaire na Congo yo yebi na batu musu babota ba 18 bana lobi kutu na moto tozalaki na ye muta moto abota 10 bana muta moto ala 10 enfants azana 4 femmes Aujourd'hui, parce qu'avec 10 bana na 4 femmes, je vous dis que Azoé Bissanga na minute so bana tout 8 déjà ba silisa université. Donc ce qu'on a minute so moi ba musu ba tika yo na ba otanga assez. Bana ngo batangi kana ne oyo beka na ba neleka. Te bana ba profiter ba continuer la gratuité scolaire. Batu va continuer la gratuité scolaire en cascade. Yo moko moni même ba papa mikolo o ba rata ki ba classe ba tanga ki te na ba mboka. Mais lelo yo ba papa belé ba omi marié belé ba zongeli ba 6e primaire. Ba te belé ba zongeli ba maman na biso mikolo ba tanga ka ba botangi linga la te. Na ba zongela king. On te ya présenter ki na examen d'état. Examen d'état wana ezali niveau wana ezali niveau humanitaire ezali niveau au mutu azopesa ba moyen afuti ba frais afuti ba conditions surtout déjà c'est déjà un pas oh les alaki difficile c'est-à-dire que beaucoup côté les misa ba problème nyonso na Congo mais beaucoup qui jamais kolongola biso image ya gratuité au chef de l'état à sala na kati mboka beaucoup qui kolakisa biso mabe nyonso ya Félix Tshilombo Tshisekedi on l'accepte oui mais contre la gratuité non wana mutu ayate et puis Dédé toye makambo oyo etali ya santé papa na ngai soko tali makambo ya santé ba docteur na biso oyo ba travailler na makambo etali covid oyebi ke ba souffrir makasi ba papa na biso ba travailler pour soki ba docteur ya Congo ba travailler ki makasi te na ba médicament na ba suivi na ba cas urgence mais to linga to perdre ba congolais belé mais ki malade angezala ki alukute te no malade ezala ki ya solo papa langa batu ba kufi mo balakisa ki biso na ni na te batu ba kufi na corona na ndenga ko sakana te lokola ndeti na venya to zala na 3 matanga pe ya batu ba tiko landana na corona o comprendre ndeko musupa kufi kote kuna na venyo pe sokoti kuna toujours ka ya corona ozolanda c'est-à-dire que batu bazoko le corona ezali eloko lokuta te batu belé balinga ba kufa na ka ya corona menzamba sungi grâce ya chef de l'état implication ya chef de l'état les grands docteurs du Congo. Pour chef de l'État, c'est le plus beau garçon, Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est le footballeur à Makassi, Oya Beta Rabale Makassi na Congo Mobimba, Félix Tshilombo Tshisekedi. Les grands coiffeurs, les grands sapeurs ya Congo Mobimba, donc Moutaleki Azalité. Les bogards mobali, Obasi tout balula à la minute, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi. Donc les alliés, on a mobali à Bavev. Mobali ba talaka ba mama ba veva Congo mobimba parce que mobali na bango Félix Tshilombo Tshisekedi donc à côté ya santé Moussale Salemi un bon travail qui a été fait sous l'implication de chef de l'État et les qui toro makasi toye siko na domaine ya infrastructure papa langa wana siko makambo etali nzela lelo yo na Congo okotambola obandi to bandino mabanda gare centrale tokei vraiment ti babandundu wana to baluki to kotiti bambujima oyoka mutuka teke sali na pine loko le tobo sito chelo ba image o ngana ko ebisa to no toko banda na baka yao te baka na lobi bien route nationale te na lobi te baka ya wana ya makambo etali bourgmestre na victoire na lobi bwa bourgmestre ba changer ya kala na lobi ba uti ko sala remaniement ya ba bourgmestre Olanda misale zo salema mais ngana zo expliquer au moni route soto bito keno na ndenga biko banda gare centrale si to kei bandundu okeyo c'est-à-dire que lelo congolais na mbongo wa mukie okobaluka pe Congo mobimba lelo na mbongo wa mukie okobeta vraiment beba de Kinshasa kiti kasangulu matadi boma mwanda obandi ko baluka de osatike obeti ma tour du Congo. Donc ça dit que le problème ya makadam na Congo est déjà réglé. Et alors ça na sert o azalaka na souci ya
souci na biso makasi voilà Anastela voilà abesa biso tour wana voilà maman Anaster frère madame et puis na maman na biso wana pe hôtel ndenge banzela te banzela ezali bien bandeko na biso batika kotalisa bino ba image ya mabe ba mususu bakotalisa bino ba image ya bakala ba série wana menga na obetela bino masolo ya kilelo Félix Tshilombo Tshisekedi asali biso nzela omona wewa depuis banda kotambola na moto Jean Tezwara problème ite mutuka oyo ezwi problème ba motisser awa kutu ba mécanicien ba tula na bango mutuka ko réparer lisu na Congo ezalaka te po mituka nyonso ekoma bonne santé donc ezotambola kobanda bandi problème ba motisser kutu ezali te et puis toye na so de mouton wana nde vraiment na biso de fois te mbongo ekufaki te mbongo kuta bima na so de mouton je kumola ndango tia ba masina kuna non te papa la ngai lelo yo mais ezalaki ke ba okita kaka mbala moko ba so de mouton wana na lobi ba papa la ngai lelo Félix Tshilombo Tshisekedi grâce na ye tokomi ko vivre lokola mutu na États-Unis au mona mutu na Congo zo vivre lokola mutu na France mutu na Congo oh mais na zo biso réalité lelo yo ça complexe na biso courant d'abord 24 heures sur 24 heures mai na Congo kata na raté donc déjà wana na zo biso déjà là c'est na Congo na bandal te mais na Congo mobimba et puis de trois sécurité za la kata Congo ko tia kutu zolo te po soko sali erreur automatiquement on t'arrête. Na Congo sécurité population ezali vraiment bien protégée. Non mais moi je te parle la vérité na lobi papa nanga. Pour la nini te soki muto osala makambu malam. To loba peke mutu oyo osala makambu malam. Lelo yo mutu na biso son. So talié l'homme à la barbe blanche. Azo vivre le mutu na Paris mais azana na Kinshasa. Félix Tshilombo Tshisekedi alongoli biso complexe. Omoni baso du mouton. Bato babando matora mingi ora bato bakende na ba Chine mutakei na France mutakendaki na Japon mais lelo omona muta uti bandundu a se retrouver na Kinshasa en cascade tumbala moko na so du muto makambo bien vraiment salemi na kati ya Congo ya koloba trop ezalité donc c'est ça va merci bandeko baonyo swazili bakopona ko biso na chaîne na biso ya Musako Shako TV na ebike bo sepelaka mingi tanyo so na solaka na mwana mboka si et ça la cabine vraiment ngai na bengisi Congo mobimba pour Félix Tshilombo Tshisekedi ana conquérante mututu oboko mona kobima comme état candidat en dehors ya Félix Tshisekedi boye ba ete azali donc c'est-à-dire que azali moto oyo envoyé to benga lokola envoyé du diable moto oyo azali koya pona koluka kozongisa biso na sima bandeko nanga bosala très attention botala betape Félix Tshilombo Tshisekedi yomema biso bapesi biso carte d'électeur oyo ezomema biso automatiquement na kati na identité nationale so tango congolais nyonso azozwa carte na ye carte wana eza te carte lokola mutalaka na Angola otamboli na kindumba na Angola okomi pede na Angolo baluki aloya na Kinshasa okomi prêtre te wana makambo wana fini la récréation o tolobaka Congo toleke États-Unis na minute on a vitesse âgée tout nanga no problème ezani otango tozwa carte wana omona ndeko na ngo tambola shaibo ozonga la pokwa amoni gouvernement congolais tindele message na Tshombo tintin messieurs le gouvernement congolais vient de transférer une somme dans votre banque ata la maboué amoni betan sous des feuilles wana kaka pona ba chômeur wana kutu do c'est-à-dire que na Congo ozalo salaka wapi ozalo kendaka poto te so zaka na carte wana automatiquement il y a le gouvernement congolais au foot et puis moi na soki abota misika wana eza babiloko na dévoiler kaka po tozotyaka mwa mungwa po bato ebele balamuka mais tokodévoiler makambo mosusu na mikolo ezali koya donc c'est ça va merci bana mboka déjà tokomi na suka émission na biso voilà bozwi déjà biyano na mituna na bino nyonso obo tunaki bomekaki kotina ba message na bino tosali mwa mikolo ebele toleka na biso lisusu te si nzoto dérangeaki biso makasi tozalaki na ta lisusu ya koleka libosa ba etandoike to libosa ba écran na bino tozongisi bino merci et puis tozongisa merci à libosa pa boss nanga papa Michel Chako depuis Canada na bambote na ya trop Maman Julie Chako tozalaki na dei ya koko bomona ba image koleka partout nde tozima makasi boyena ndenge tokutani na mwana mboka pasteur Abir bomona ba image wana
Mama Dorcas tukitaki na biso na Kingasani na filna oizawana bomona pe ba image koleka lisusu mwana mboka mwa bato ke oyo ko pesa bango ba Tenga René Abiri état que homme d'état, l'homme de la nation na pesi ba congolais surtout ya partout dans le monde mbote. Ya alors na bengisi na biso to kita massivement to zelaté ba étranger ba ya ba koma ba mikonza ba banda ko diriger biso pour ba maltraiter biso. Toza déjà na motinda mi Félix Tshilombo Tshisekedi l'envoyé spécial de Dieu o yazalia wa à temps plein pour to voter botala bino moko ndenga zotambola eka na kiti kaka spéci nzambe mboka na biso na voilà pesi voilà do wana kuteza kutumaka mkuta koloba te do basali na nzambe ya Congo mobimba botika ko se voiler ba face botika hypocrisie botika kimutema mabe Félix Tshilombo Tshisekedi yeyo to fongolela ye maboko asala musala na ye ndenge sengeli puisque Congo na minutes oyoyo na loba ete Félix Tshilombo Tshisekedi ache biso na kati ya piste déjà ya avion de la minute to sala taxi sera to voter tandaka mutake na biso la gratuité kobota kutu ya ofele batu bakomi kobota en désordre siko kolesa bango okobota bien nalobi ebongo kolia ezala ko bafuta combien nalobi ebongo kolia ya la garantie na Congo mobimba ezalaka 3 mois wewa mususu balaka na victoire na likola ba te eza po ye moko alingi po ayebi kaza sécurité ba criminel balaka lisusu te na Congo mobimba ebongo yo kaka lisusu lisolo ba criminel bakangaki we bani te eza wewa ye moko alingi na Congo kolala no ta na balabala na 1 million na poche muta ko yata brako minduki azalaka lisusu te donc awa donc vraiment ya koloba trop ezali te bana to Congo mobimba to voter massivement Félix Tshilombo Tshisekedi avion déjà ezali na kati ya Tarsi donc lelo yo na Congo basi bazobota ofele bakomi kobota en désordre bazemia ba 4 mapase komi kolandana na mbala moko donc kaka na kati ya Congo donc nzamba zopambola tina ba mama vraiment pona nga tokutani mbala ya sima kimia na Nzambe ezana na banda kuna bino.